Saratola TV. Voyez, on avait un enfant ici. Un musicien est venu ici. Après une année et demie. Après une année et demie de souffrance. Nous avons prié pour lui. Il a marché. Saratola TV. Pourquoi bima aussi délivrance? Mouton en quatre églises aussi délivrance. Mais ceux qui sont nos faibles, il faut vendre dans l'église. Pour l'église est protégée. On a comme côté la côté à côté l'église. Ceux qui ont délivrance, fatigue en église avant l'église, l'église est protégée délivrance. Ok. Saratola TV. Mais après une année. Pourquoi vous n'avez pas l'hôpital? Pourquoi vous n'avez pas venu à l'hôpital? Il faut toujours le yonda. Donc il faut compléter une maison pour toi. Pourquoi nous voulons une église de Panzi? Tu ne peux pas commencer à dormir à la maison. Moi, si n'a pas de liao. Sa femme a pleuré. Elle dit papa. Papa. S'il part, il va mourir. Saratola TV. Parce que dans le monde spirituel, ils ont 9 barrières. Vite. Barrière liboso pour démontrer que Bimila la sanctification. Saratola TV. Après quelques jours, il est mort. C'est ce que j'ai dit. Maïel et ma paix. J'ai entendu notre église, mais l'église a fait quoi? Des sataniques. Ils savent ce qu'ils disent. Pour la délivrance. Le Seigneur enseigne pour la délivrance. Si on chasse un démon, il va partir. Mais après, il va revenir pour regarder. Là où on va chasser, qu'est-ce qui est resté? Toi, on a fait Dieu délivrer. Tu laisses la prière. Et après, tu dis, on a prié pour moi, ça fait quoi? Saratola TV. C'est que Guy a yebinan batouana, qu'ils a tel. Na tel wana. Et qu'on appelle un membre de la famille ou barokende. Yangon de gorli azo banga pe mingi. Mais na peki c'est ya banga te. Parce que ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. C'est ça. Saratola TV. La chaîne qui assure. Ah, bande konangai. Bon début de semaine à tout le monde. Semaine est là, mon assisté bino. Mbala liboso ta la émission na biso ezali bongo analysons tous ensemble. Oyo to analyser que longo na bino bato boko ta la biso na les prophètes Mobiki ici, les prophètes des étoiles, béni du ciel, docteur Patrick. En tout cas, elongo na docteur Patrick Bandeko, tout est que ça la récemment émission ya Ndeko Kigola qui son âme repose en paix. Bandeko bako benga bako tinda ba message tozonga lisusu na kati ya analyse. Nalobi analyse oyo ekomi na makambo spirituel ezotala ba pasteur na kosala yango nga moko te fona zala accompagné na le prophète Mobiki ici docteur Patrick tomeka ko analyser sur liwa ya Guy Bandeko nanga liwa ya Guy ezote ya biso na makambo ebele nani aza derrière liwa ya Guy. Tokomi na 4 personnes bazo bimisa même langage. Qui dit vrai, qui dit faux. Est-ce que Batouana n'y sur 4 bazaki un problème en particulier n'a fait rigola? Point d'interrogation. Bango n'y sur 4 est-ce que bazo luka succès? Point d'interrogation. Déjà tout le monde la pasteur moukou analyste ba succès pour ye et foulaye. Siko Batou 4 wana n'y sur bazo sala kaka buzz. En tout cas, on a bakité na ko analyser makambo oyo et le a docteur Patrick. Ba question bozo mitu na nandaku yango naza na Bible nango awa o na kotuna docteur Patrick mutu akufi na église ndenge nini. Guy akufi na église ndenge nini. Après une année à délivrance, est-ce que mutu aza délivré? Bakoki ko zoye facilement ba bomie.
toko analyser pe sur audio ya pasteur Mukuna. Sans plus tarder, je dis un grand merci na bande konyoso, équipe technique nanga la moni, ingénieur je suis derrière la caméra, ta dingala papo na assistance na yo et l'homme selon mon cœur na pesio mbote papa Diego Milito. Je dis bonjour docteur Patrick. Bonjour maman Sarah Tola, grand esprit, première dame, que Dieu te bénisse, futur député. Oui. Na sepe na musala na yo, na ba question na yo ezakama sécurité. Ce que vous répondre était à Egoba Libanda. Merci pour l'opportunité au Pessibiso. Koya sur une émission monene Oyo. Analysons tous ensemble. Na Pessimo Tenanga na ba Oyo bazota la biso. Bangonyo sunzamba pa mola bango bato ba commentaire ki, ba senga ki, ba numéro, bato ba ba hyper bien. Vraiment na moi que no émission les kitoko. Na Pessimo Tenanga na papa Diego Milito, mon président. Na Pessimo na papa Tadenga Lapa et puis na Josué derrière la caméra. Ah, oui. Donc wana na merci beaucoup. Na honneur aux Opesabiso. Merci beaucoup, docteur Patrick. En tout cas, les lots, nous sommes sur le plateau. Tolo Belaliwa Ndekogi, Aza artiste musicien, Aza Ndekonabiso congolais, ba version Zobimebele surtout pour Nabino Basai Nanzambi. Docteur Patrick, na bengi sur le plateau pour éclaircir le peuple de Dieu. Tokoti na moi confusion également Ngamoko. Pourquoi Gigola a koufi na église? Est-ce que Mouto a délivré? A koki sous koufa na kat église? Merci beaucoup maman Sarah pour Moutuna. Omoni église a 5 définitions. OK. Définition de église. L'église c'est le corps mystique de Jésus-Christ. 1. Définition mibale. Église mot vient du mot hébreu ecclésia qui veut dire les personnes qui sont appelées hors de pour servir. OK. Deuxième définition. Troisième définition, église. L'église, c'est la femme, l'épouse de Jésus-Christ. Je vous ai fiancé pour un seul époux, Jésus-Christ. Et l'église, quatrième définition, l'église c'est un édifice. Un millier. Baba Sambe la peine na cathédrale c'est aussi l'église et cause appelée cathédrale le roi tout le monde catholique. Et cinquième définition, l'église c'est là où les enfants de Dieu s'assemblent. Alors tant que nous gigola a koufi na église, il s'agit de quelle église? Est-ce que église c'est quoi que église par rapport à 5 définitions de balandi bisoana yé azalaki na église le corps mystique de Jésus-Christ, azalaki na église oyo les personnes qui sont appelées pour servir Dieu, azalaki na église les personnes qui sont mises à part hors de à une église place nini. Alors ceux qui azaki na kati église oyo les personnes qui sont mises à part pour servir à quoi kufate. Ceux qui a na kati église édifice tikato ki en église au kufa. Église ezabanda ko mona banda ko wanati. Église a bâtiment. Dieu n'habite pas dans des maisons construites par les mains des fils des hommes. Dieu est esprit. Dieu habite dans le corps de l'homme. La Bible dit, il y a un seul Dieu qui est au-dessus de tous, un seul Dieu qui est parmi tous et un seul Dieu qui est en tous. Gigola, par rapport à la question, nous allons répondre bibliquement. Ceux qui ont une église, les personnes qui sont mises à part par rapport à 5 définitions, à Koufati, peut-être il s'est retrouvé dans un endroit où il y a un édifice, mais lui-même il ne s'est pas fait à entrer dans ce corps mystique de gloire pour qu'il soit sauvé. Ça, ce sont des questionnements. Parce que, quand il y a une église, la première des choses, il faut qu'il y ait une identité à Moutou. Aouti Wapi, Ndebatunaki Jonas, d'où viens-tu? Qui sont tes bagages? Ton père, ta nation. Pour bailler Bamoutou. Est-ce que va identifier qui est pour la côte, ça y est, dans l'ecclésia? Ça, ce sont des problèmes. Il y a un moment où non, l'église faisait la affermie. L'église faisait la maturité. Ça, je parle en qualité du docteur de la parole de Dieu. Moutou, ce qu'on dit, Moutou, pour un médecin, ça va une consultation médicale. Moutou, où tu vas, puis, oui, Moutou, à baptême.
Mutu andimela Jésus-Christ azala Seigneur Sauveur naye. Là, on peut dire que non, la personne était dans l'église. Mais si toutes les conditions possibles qui font en sorte que l'homme soit dans l'église n'étaient pas réunies, là, la personne fit dans l'édifice et non dans l'église, les corps glorieux, corps mystique de Jésus-Christ. Voilà comment je peux te répondre normal par rapport à la question est-ce que nous avons une église? Nous avons sa définition pour se situer. Baye ba muto akufi azalaki na corps du Christ azalaki parmi les appelés ordre ou bien aye na kati ya édifice. Voilà. Merci beaucoup docteur Patrick. Ceux qui m'ont délivré, est-ce que après comment délivrer l'IWAP oui maman Sarah. Sorazaki peut-être esprit des morts oui maman Sarah. Lazare azaki délivré à Kufarat. Ah bon? Yesu tango osé la batu babika moi. Azol banini alobi va et ne pêche plus de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Okoko bima aussi délivrance. Mouton kat église aussi délivrance. Mais ceux qui sont nos faibles, il faut vendre dans l'église. Pour l'église est protégée. Wana comme côté la siko côté à côté l'église. Ceux qui ont délivrance fatigue en église avant l'église, église est protégée délivrance. OK. Ceux qui ont abimi pembangu mbangu. Au moins les gens qui ont protéger la délivrance. Délivrance, c'est un processus pour EIA. Ce qu'il faut protéger en haut. Parce qu'après la délivrance, Samson a abomi 2000 personnes dans ma chambre à Joaki. Après, problème, comme le problème, c'est posé à Maï. Samson a koufa, lui Seigneur. Madame Gouna koufa. La Bible dit l'Éternel fendit les rochers, la cavité du rocher. Il fit sortir de l'eau. Samson Méli, son âme s'apaisa. Donc après délivrance, Jésus a lobi boye. Soko bengani badémon. Badémon bakokende, bakozonga lisuba yakokenge delila. Ils viendront. Baroya pina ba okenge ndaku na ndaku ngo eza balayé, eza vide, eza polele ou bien comment. Ceux qui ba moni que no eza vide ou bien eza protégé té. Ndé bakoya ko sanini bakokota parce que dans le monde spirituel, eza na 9 barrières. Na lo bango vide. Barrière liboso po démon so ka bimi na nzota muto zonga té, la sanctification. Barrière mi bale l'alliance, il faut mutu azana l'alliance na mosali na nzambe o azolandela kaye. Troisième barrière ezali barrière bengi rédemption. Wana la mort de Jésus-Christ et bana kosala impact pour protéger. Quatrième barrière ezali adoption. Cinquième barrière ezali justification. Au monde des caméramans na ozabiso a justifier makamunyo tout bien kuna. Ezana trépied, osa justifier. Ozomona. Sixième barrière, ezali le sang de l'agneau. Septième barrière, ezali le feu. La Bible dit c'est par le feu que l'Éternel exerce son jugement. Huitième barrière, ezali les anges. La Bible dit, ne sont-ils pas des esprits au service des hommes? Car les anges sont des esprits au service des hommes. Neuvième barrière, ezali le nom de l'Éternel. La Bible dit ceci, le nom de l'Éternel est une tour forte dans laquelle les justes s'y réfugient. Ozomona. Ceux qui ont eu délivrance, pour protéger délivrance, il faut abattre la main 9 barrières. Parce que chiffre 9, c'est le chiffre moko ya mystère. Moi, c'est abotaka, il faut que ça 9 mois. À la 9e mère, Jésus a koufaka. À la 9e mère, Masou Noé Télémaka na mo arara. À la 9e, Pierre, Jacques, Jean, Pierre, Bano, Matana Temple, ne va se qui moutouane. Chiffre 9, c'est le chiffre à fruit. Il y a un moment il y a 9 dons spirituels, il y a 9 fruits de l'esprit. Donc il faut 9 barrières à la protéger. Donc alors, après délivrance, il faut la protéger dans 9 barrières. Et puis kokima yesute. Et makamusiko ya kokima. La Bible dit ceci, Caïn Abel. Caïn ebisi Abel, alobi oh Abel, yakotikanga a éloigné Abel auprès d'Adam. Ok. Tant éloigné ndé asirsoté le connaît abomi. Nzambe azaki to azakité. Nzambe azalaki. Atunika. Oui. Atunika yen pour. Ouais. Atunika yen. Là je vais montrer l'importance d'Adam. Wow. L'Adam qui est le père spirituel. L'Adam qui est l'église. Atunika yen pourquoi sali bongo? Kaya répondre Nzambe. Abi, suis-je le gardien de mon frère? Ngana na gardien na ye.
Bon, Nzambe a tenu bongo. Il n'y a pas eu gardien. Qui étaient les gardiens? Les gardiens, c'est Adam, les pères. Ceux qui sont éloignés, ils peuvent un père spirituel na yo. Ou bien ceux qui sont éloignés, peuvent un père spirituel. Il y a la mort qui se présente. Souvenez-vous de Joseph. Basala qui sont éloignés, ils peuvent un papa na. Et pourquoi? Parce que papa bane ko sa il a kazak à protection, tunique de plusieurs couleurs, kazak à chance, il y a guérison, multiforme, multicouleurs des étoiles. Et ça na tunique wana. Et il y a ceux qui pona au conclure. Ceux qui mutake musika tata asila katala na histoire ya na parabole ya papa azaki na bana mibale. Papa azaki na bana mibale, mwana mukolo na mwana ya elenge. La Bible dit que non, le plus petit demanda les biens à son père. Abi père pesa ngai ozo revenir na ngai. Papa pesi bozoko kinae, mwana kei mosika maimsa maimba kamoto. Nasilisi yango na ambiance o nakomi kolala ngulwe kolia kaka na bangulwe tangu mwana kei mosika mbala moko alongwe na gloire quand tu t'éloignes auprès du père maman ça na biso mystère moko soko s'éloigner na papa na molimo hein osumuki contre papa na o contre lola tangu mwana ona senga bozunion sto akende mosika papa est-ce que a péché contre lola? Non. La Bible dit ceci, étant rentré en lui-même, il s'est dit, je retournerai vers mon père, je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Donc, ce que l'on n'a pas na tata, au péché contre le ciel. Oh, mystère moko ezana lola, mystère ezanine. La Bible dit ceci, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel, car tout don parfait et toute grâce excellente viennent d'en haut. Donc, nous surtout, aux journalistes, aux musiciens, aux nani, aux caméramans, donc nous sommes talents, nous sommes dans les colos. Sotant on s'éloigne, peut mener papa, au long peut mener protection, au soumuki contre papa, au soumuki contre Lola. Lola est kangelo guérison. Non, moutoua s'éloigner de l'église. L'église a une très grande valeur. La Bible dit ceci, Dieu est terrible dans l'ensemble des saints. Nous sommes terribles dans l'ensemble des saints. Oui, c'est bien, mais au cause la exaucement. Pourquoi je dis cela? Parce que prière na yo, ange kozwango a même on bosso nzambe ba traiter dossier kiti. Mais la Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, il est au milieu de ayembala moko. Ozomona. Mais prière yo moko ezana ba démarche belé. Dans Apocalypse bazo ba Bible lobi, je vis un ange tenant dans sa main une coupe dans laquelle il y avait les prières des saints devant le trône de Dieu. Donc somme to samela, prière zo matange ya zo ngaki nango ezana ba retard. Ya ngwana bati faut ko sanga naka. La Bible dit, il est doux et agréable que les frères demeurent ensemble. C'est là où que l'Éternel déverse sa bénédiction. C'est comme une huile qui tombe sur la tête d'Aaron, qui coule jusqu'au pan de sa robe. Donc, tant qu'on s'éloigne, peut mettre papa l'église au Koufa. Merci beaucoup, docteur Patrick Ofungoli biso penza parenthèse. Là, le pasteur Mukuna a raison. Par rapport à l'image, ils ont circulé. Oui. En tout cas, tu as vraiment analysé ce yango. Même tout na mususu yeka ningo ucholoba. Audio ya pasteur Mukuna lobi ete guide akendaki musika ya église et banani oyo babengaki guide pona ko harceler abima na église. Mais maman Sarah, au moins nous sommes lokayo. Biso na balokeli kuna. Eza mulimo ko mulimo fonoli. Et aka kobenga abatu. Mutu ala nanda kubo mulimo ne bengi mutu. Au moins mutu no so abima nda mais nandinga mukongo. Les esprits appellent les gens. Soba ngba bomo benga yo. Soba ngba sili soba benga yo. Au moins mutu azana kata protection. Milimo yeko benga mutu. Là il y a des personnes derrière ça. Donc c'est que tout le bâtiment ou gars qui l'église, muto abenga qui dit que yo follow en église, o komana olo en église, o yana tozo la onda ko koma ko futela. Donc bato wana bazana sima ya bato banchene. Muto wana azo incarné déjà esprit de mort, azo jouer rôle déjà. Il est envoûté, il est dans ça, il est envoûté. Donc l'esprit est koti na kati na ye. Pona o moni muto pa kufa, ezana ba démarche. Alors, démarche nesali, parce que la Bible dit que non, le malheur arrivera, mais malheur à la personne sur qui le malheur passera. Scandale, mais malheur na moto, scandale, les kinanzela na ye. Alors, les esprits, bah aussi, ma moto,
balobi zo autorité pouvoir ya kolongola l'église pour azonga na ndako et muta kokufa tant muta kufi à qui la faute? À vous qui étiez entraîné par les esprits mauvais, qui étaient envoûtés d'enlever quelqu'un dans la nef barrière de protection. Ba pousser musika ba longo la carte nef barrière de protection. Donc délivrance ba simba kango mama Sarah. Alors sur ba benyo ndengwana. Et puis conscience nan penga na mitona no conscience est mesegi. Tu es dans l'église, mais pourquoi tu veux partir? Et docteur, au fond, le moko au lobby à conscience, mais tu es baramobali souvent et que la moi si moi na topé maman, batumi sato. Nani wa convainca qui a kolongola na kati église ti komema libanda. Loko bataille comment mututé, balbika que non, ba négocier pression. Mais na kati tozo ka moi si azolela kendete. Ozomona, par rapport à ma cambo ya pression, la même forte, la même mise à pression. Et zalaka mutoazana mbongo. Ah. Mutoazana mbongo. Ok. La Bible dit ceci. L'argent répond à tout. Et ça ne Bible mteloba. Bible mteloba bongo na proverbe. L'argent répond à tout. Mutu soka zana mbongo, akoko dicter, akoko autoriser, akoko sala nini, akoko manipuler. Alors, andeo ya mbongo. Nandimite que nos autorités mobo que notre man noko moko boye ndi apesi ordre. En réalité ça na fait. Au moins que no matangeza na Congo mais ba obimisa ngote. Ba ozela moto ifa uta poto. Mutambongo apoto abibo zelanga. Na ba noko awa, na ba tata ba ozela poni mbongo. Celui qui a l'argent domine. Celui qui a l'argent. Mutu azana mbongo akoboto ape monsa mutu. Aboto le monsi na wakei. Mutu azana mbongo akosomba monsi na somi na yo. C'est ça comment les gens achetaient les esclaves. Alors, nga ezoka musangai inspiration ko ba mutu longwa na église. Ndenge pasteur muku na lobi que nani kuna na église to le sala yo pasi. Pendant une année demi mutu ala l'église. To le sali pasi te. Ata to le sali pasi mais mutu azo lukatala. Lobi ko mutu lukaka yango. La guérison, la Bible dit depuis le temps déjà baptiste jusqu'à nos jours, les royaumes des cieux sont devenus forcés. Et ce sont les violents qui s'emparent. Si tu n'es pas violent, moi na bato ke ko luka lobiko, entraîné accompagné avec sa femme, ba ko luka lobiko. Parce que azana makamebele yemoko zoboza memena ba temple wana akende kuna ozomona akoluka délivrance avec cause parce que un kokata na lien na ba église wana kuna ba esprit mabe landa ona asa bitumbebele bitumba ya famille bitumba ya place ya kota ki bato ba kolingati en plus ya ba neko bimisa pe mamususo non na kota ki boye na kende ki ndaku boye muta memanga zobozi ainsi de suite tango zo bimisa ka ba secret wana kuna ozala malamu te occultisme linga ko bimisa secret oza mal vu et puis ba ko calculer yo ba ko cibler yo. C'est ça la loi de la spiritualité ezakabongo. Même ata Jésus ando bimisa bato abi mamna sale ko bimisa mutu te. Ndena bigso ko yebisa mututé. Oui. Na spiritualité secret za la rapé. Na ba mamoko nani na yebisa ko je pense dernièrement roi Ézéchias tango ya mi prophète Esaïe abondel ponaye prophète Esaïe lobi makamnyos to nzambe bakisele 15 ans prophète Esaïe ki bat mumba yeko tala roi Ézéchias mbala moko ali abani ko lobaka nazana arsenal nanga tala mbongo nanga tala biloko nanga anola tsambatu batona bapaya mbala monzambe bisi prophète Esaïe zonga sukuna tuna e batona banani ono bauti na Babylonia batuna ba osali nini ona lakisi bango ba biloko nanga nyonso ba richesse nzambe bi kaka ningo sali bongo yo Ézéchias na yo ke lo mawa me bana na yo bokelma bo umbu roi me panzana ozomona. Alors ba biloko ya bane ko livrer ba secret wana est-ce que a panzana qui est spirituel? C'est ça aussi. Donc on doit analyser ensemble na liwa ya ndeko vraiment ezali. Donc la mort est parvenue de plusieurs côtés. Mais c'est lui qui en est l'auteur pour dire que tu dois quitter l'église pour venir de quelque part. C'est lui-là dont on ne parle pas, dont on ne cite pas les noms. Comment il peut toutefois, par force, faible. C'est que la même mise de la personne qui est friquée, qui est fortunée. Alors tu vois,
raison pour laquelle les hommes à mutation dans la présence en Zambie ou à ces distractions au penguisaye. Voilà. Merci beaucoup docteur Patrick poto avant to cha audio ya pasteur Mukuna na lingina tu na moi question moko na katika ya ba audio ezaki problème ba longoli l'église ba zweli ndaku est-ce que ko zwela mutu ndaku na vie ezaka un impact na vie ya mutu to pe na âme ya mutu to autorité moko sur vie ya mutu yo mobile olingo bala okosala ote bosalanga cotisation bato babali mwasi wana mwasi aza penza ya yo te soit moto abali londe balube ezalaka no mona liboso asa yo loko te babalelaka ye mwasi mwasi wana mwasi na yo te nde monaka no bana mpe baza bana na yo te sur le plan spirituel parce que yo te moto balaki mwasi tango moto azweli yo ndaku sur le plan spirituel yene mokolo ndaku wana te ok nana futi mbongo ya commissionnaire yo muto malade to yo muto azwinda bon tant bazwinda ko wana ba pese fongole pa nani ba pese pas muto azwinda ba pese fongole pa muto azwinda ko fongo la représente quoi l'ouverture et la fermeture donc mukolo ndako zana pouvoir ko fongola pe akokanga donc c'est sa maison et toi tu viens dans la maison d'une personne et la personne aura la même mise et la domination sur toi. Tu contrôle la vie. Nazoe bisao contrôle parce que la maison ne t'appartient pas. Yangwana pona batu nyon surtout nazoe bisao salatu oluka na vie obonga ozwanda kuna yomoko obala mwasi yomoko na mbongo na yomoko. Kolingate cotisation oba osaelanga cotisation nazana ba yaya moko boy. Si les plans spirituels il y aura des réclamations. So ba réclamer o te ba réclamer bana na yo. Ils peuvent réclamer ta vie à toi parce que vous avez un moto mususu. Muto azole ondako na état d'âme nezani. Oibe état d'âme na e. Azui ndako pona intérêt nini. Pourquoi il veut t'héberger? Quelle raison? Quel motif? On est en train d'analyser. Parce que si on est en train d'analyser comme ça, c'est que makila mo mbalo za makasi. Ezoti ndata biso na basela nzambi na ba pasteur muku na baloba, mon na te baloba. C'est que son temps n'est pas encore arrivé. Voilà. Quand le temps d'une personne n'est pas encore arrivé, il y aura des retombées. Jida oyo atekaki Jésus-Christ. Retombées zakinini. Yemo ke ko se pendre na singa ami bomi. Soko bomi muto avant son temps, oteki muto ko kufa ko bela liboma, oko sila po ko kufa. Parce que ça na batu mususu bomo olia batu mususu alia bangote batu mususu boma bangote. Batu mususu azamatiti ya bololo makila bololo. Nzambe bisiba na Israël avant bobima en Égypte. Bolia matiti ya bololo. Bolia nyama na matiti ya bololo. Makila na bango foko ma bololo bako simba bango ndengo wana te. Oh bololo za spiritualité, na positivité, la Bible dit Jésus-Christ est devenu péché, il était devenu amer. Donc balia ki Yesu Christ matiti ya bololo. Oh tozo vivre za retour ya muto babomi avant son temps. Na lobi ti to sa émission boy. Pourquoi to sa émission boy? Pourquoi to analyser? C'est le sang qui est en train de réclamer sa vie. Ma vie à moi, je ne mérite pas d'être ici. Mon temps n'est pas encore arrivé. Raison pour laquelle marche dans la droiture dans la vie. Ne tue pas. Kobomate na 10 commandements et komama. Okobomate, okoyibate, okosale kobote, okolubela makambo lukuta pour muninga na ote, okoluka mwasa muninga na ote. Okoto s'appelle l'État. Alors ça otamusa mabe. La Bible dit, ici c'est la terre, personne n'a le droit d'ôter la vie à une personne, à une autre. Est-ce que l'esprit n'a pas apparaître pour ça la vengeance? Mais oui, bien sûr. Okay. Oui, bien sûr. Esprit que ça la vengeance, il y a belle les pour ça la vengeance. Yo kasi mutobomi avant temps était esprit ko venger. Et ko venger yo na bana na yo. Tala bat babomi Jésus-Christ ba biboy. Que son sang, hein, tombe sur nous et sur nos enfants. Ba bibobo ma Yesu, botika Barabas, makila ne ko el ko na biso e ko el ko bana na biso ya génération. So sale mutu mabe makila na ye ko ya ko la kelo mabe e ko la kela na bana na o ya yo bana o ya yo. C'est le plan spirituel, ça se passe comme ça. Yangona epexami ko boma ko tangisa makila. Voilà. Ndenge babomi ndeko na biso ki parce que liwa na ezo monana babomi avant son temps. Moli monae na minito ekokende wapi? Ah, maman Sarah. Il y a Sheol, il y a salle d'attente, il y a enfer, il y a paradis,
et surtout qui a se retrouvé qui peut dans quatre églises to éviter ce que qui peut confession un solo sera yambaki Jésus Christ comme sauveur. Ah maman ça mutuna nza makasi ça je ne sais pas vraiment répondre mutuna legi makasi mingi parce que nazan zambete mais ce qui a se converti ça qui a yambi Jésus Christ son esprit qui t'a accepté esprit ne matalikolo et qu'il maman na paradis et fandi et moi je suis sûr tindenge biso to sa analyse boy ti pa pasteur mukuna bazoloba esprit ne kiti na accepté et qui na Sheol te oui esprit ne mati na paradis yango zoloba parce que pauvre Lazare esprit ne zali na paradis a commis kuna commis bien et muto za na paradis maza bien ne mona que no biso pe tozolo belaye donc son esprit n'est pas descendu c'est que cet homme ses frères ndenge pasteur albi que non assez à télémaki à tamboli côté le makotambola ce n'est pas seulement physique c'est aussi spirituel alors azaki le bébé spirituel il devait être gardé parce que bébé moko to yoko bota mala moko tinda na zandu il faut que nos bébés akola malem na makola batoma apporte pour zo babi que non. Quand j'étais enfant, je parlais à la manière des enfants. Maintenant, je suis devenu grand. Je dois parler à la manière des grands. C'est que ça qui nous montre qu'il faut batikaye avant d'akola. Mais si on fait une église, ça peut m'abier. Pas de faire la permanence. Pas de faire la permanence. Azape moyemba ou comme appelle oyemba pe. Nakate nin. Tout le monde va frère Carlito. Babola motema. Tout le monde va frère de Baba. Tout le monde va nan. Ezana mukezana batu mususu. Balingate batu mususu ba kende pe kosa la nzambi. Batu mususu hotel me la pe. Eh yaya totika kani kina biso to bimaka ke biso ba shege biso ba ndumba so ba nulu kanzela malamu ando. Eh be église l'excellent batu tang. Be église comme ça batu mi bange. Okumolata ki tambala. Okuma frère ulata chemise na Biblia. Non. Nanzela Yesu Christo ndebo mo ezali et pas Yesu Christo ndé miracle ezali ndé protection ezali. Voilà. Merci beaucoup docteur Patrick. Avant to kota na deuxième point na biso munene lisusu na kolingana tu na question eyenga ka boye. Est-ce que ndenge biso tozala boye to na ba fan na poto ba fan mususu ba pensaka ke to ça la sara colis à valise colis à bilamba. Est-ce que bilamba wana oyo bato biso to yebite bazara surnommé comme ba fan batindi la rabiso et cause a un impact na ba vie na biso et comme m'appelle liwa parce que na landa ki place moko ki azolo ba ki ba carton ya bilamba batindi la ki na ba fan na ye. Est-ce que bilambe ko ki ozala un impact pe na ba vie na biso ndenge bato batindi la biso biloko to yebi bango te ka tango yozobela batindi lo carton ya biloko wana bato ngo banani etadam ngana nungalinga no mutatindi la ngela mana mte nga pestine nga mbongo nga mona somba elamba elamba wana tango yoko no somba yango osimba ki na maboko yo za mutu etada minini ozo tindela mutu ya maladi elamba ngpo esunga po esala nini mutu ya maladi pourquoi ko tindele mbongo te po se traiter bo tinde bilamba omone lamba za na mystère Élisée la telamba Eli amo sa mamwa neti Eli a passé le journée le col Eli amo le mamwa amo sa miracle a salme miracle fois2 Eli a sala 7 miracles il y a sala 14 a koufi même miracle ko salama parce que dès son vivant sali 13 14 miracles ko koksama tango koufi baboke bembe et bembe baluke tout mi kuana et c'est kui 14 parce que à l'attaque elamba ya Eli et la maison makambu yango bande ko Joseph balongola ke lamba ba boto et lamba Joseph Jésus Christ ang balati si et lamba et pas ya souverain dernier souverain sacrificateur Caïphe malamoko na sacerdoce loi et loba makaboyi sacrificateur souverain ko kate lamba te akoko pesa pe lamba bongote nenga sa basali transfert du pouvoir Jésus Christ a comme malamoko souverain sacrificateur. Tant que personne lamba yo zuyango, ezali transfert de pouvoir. Omoni et la maison mystère ko sakanati. OK. Yango na keno, yango bandoki yo mona bazalaka. Soki alinga boma mutu, akoko yibe lamba na yo, ou bien ko la siko na sorcellerie, ezana oto benga ngo, mama Sara, ezana oto benga cadeau bizarre. Na combat spirituel cadeau bizarre. Au monde nanda kuna yo, lutu moko yewana. Mais yo te. Lutu uta wapi?
lipapa mo ekoti na ndako na yo soutien sengle moko boye bebila mo tane na singame elamba mo cadeau bizarre cadeau eyaki wana eza cadeau normal to cadeau bizarre ba cadeau bizarre ba lobela ngoma loba tango yokomela ye soka meko zwango asimbi yango kaka ma akokufa alors bato batinde ba cadeau wana baza banani baza bato anani mosala bango nini et puis cadeau ngo pourquoi muto za malade ko tinda kana maman botindeli mbongo te voilà. Merci docteur Patrick Tolanda audio oyo. Voyez, on avait un enfant ici. Musicien Mougoyaka. Un musicien est venu ici. Après une année et demie. Après une année et demie. Il y a souffrance. Des souffrances. Tout ça, mais le point d'ailleurs. Nous avons prié pour lui. Attends. Il a marché. Il a même porté les amis lui-même. Il a commencé à bien marcher. Mais vous savez ce qui s'est passé? Mais vous voyez bien le Kolikani. Quand on l'a vu marcher, ils ont compris que là où il est, il sera guéri. On a envoyé des gens. On est venu les prendre ici. Oh, il faut que l'hôpital. Oh, il faut que tu ailles à l'hôpital. Mais après une année. Après une année. Pourquoi vous n'avez pas l'hôpital? Pourquoi vous ne l'avez pas mené à l'hôpital? Il faut tout sur le yonda. Donc il faut compléter une maison pour toi. Pourquoi nous voulons une église de Panzi? Tu ne peux pas commencer à dormir à la maison. Moi, si n'a pas de lien. Sa femme a pleuré. Elle dit papa. Papa. S'il part, il va mourir. Ici, on veut l'achever. Je demande, tu entends ce que ta femme dit? Non, papa va chercher une maison dans les environs. On me fait pression. On va chercher une maison près de l'église. Pour qu'on vienne à l'église. Ils n'ont pas cherché une maison près de l'église. On l'a éloigné de l'église. C'est une force. L'église est un bouillard. Quand je suis parti en voyage, et Sylvie, on l'a éloigné de l'église. Après quelques jours, il est mort. C'est ce que j'ai dit, Maïel et Mabé, Yadzabul. J'ai entendu d'autres églises, mais l'église a fait quoi? Des sataniques. Ils savent ce qu'ils disent. Le Seigneur enseigne pour la délivrance. Si on chasse un démon, il va partir. Mais après, il va revenir pour regarder. Là où on va chasser, qu'est-ce qui est resté? Toi, on a fait Dieu délivrer. Tu laisses la prière. Et après, tu dis, on a prié pour moi, ça fait quoi? Ceux qui veulent te tuer, vont te tuer. Mais il y a un message pour les chrétiens. Pour tout le monde, il y a un problème. Il y a un pasteur, anytime. Mais ce cas, il y a a bloqué pasteur. So pasteur a bengue et commis dérangement. Naningo ça moi commentaire monté sur audio malgré ma kambebela lobby te parler sur yango mais commentaire ni noko bakisa na message à pasteur Mukuna. Et lo ngai siminga sanga malina nzoto ezamo au pasteur Mukuna lobby rise. Alobi mutu abiki atamboli azongi malamu. Rise sali ke nomba ya kolongola na église rise. Rise mayele ya ba malin, mayele ya batu mabe, spiritualité élevée, rise. Mutako mona keno ozobonga ko utiliser rise akoluka atsala nakati ya rise za na piège. Pona ko zwa mutu. Et ça nga malili ta on a que loko. Rise pona ko récupérer âme ya mutu. Donc dans tous les moyens, de tous côtés, comme la famille,
bazara na autorité. Attends, va dans l'église. Mais si la famille vient, la famille a l'autorité. Mais derrière cette autorité, il y a le riz. Et Vandiwana. Oh, derrière riz, c'est le diable, c'est le Satan. C'est les hommes sataniques. Pour récupérer. Au moni, Satan qui n'a riz, na jardin d'Éden. À tout le monde, si. Nzambe, bisaka bino bolia mumote. Ah, Luka yeba. Moi, ça bien. Alors, tu as mumote. Oh, ce que pour les ango. Mission n'a ko fongama. Bobano comment on a quoi Nzambe. Et la femme vit que l'arbre était bon. Il prit de son fruit, il l'a mangé et donna à son mari qui était à son côté. Ozomona. Et Rize yaka le bon ça va. Abiki na épée hein. Oh, Rize peut ça en voutement. Abiki na épée bon à cause on anda comme ça toi no yaka kaka est-ce que muto ya zana posa que notanga abiki aktika la musicien nzambe ando sala nzambe ou bien que nozo nga sous sika ya yemba ozomona rize osande ngwa rize ko pesa pe muto pe le roi soulagement ne ba no bundisa yo ba ko sape batiki nan ko biki pozonga po bazwa yo bien ta la rize zelo mabe soko ko na kata filer rize Vine baby. Yangwana il faut qu'on prie à Kobengana risque du diable, les malins. Ozomona. Et le retour le ramotuna papa ya mamba passer mukuna lobby. Eza mabe ou une église ko sambia tout le monde a battu belé. Papa, bonne de la ponanga. Ba prophète bien la benga ki ba senga mbongo. Après ba bonne de ponanga été vraiment papa yo sunganga. Obonde pona mutu na unité na ngamoko tananga na kote ba jeune pona yo na suka na ngota ozu miracle boy tinata ba unité oyo na bonde le pona yo tinata fan obenga yebo a répondre ate nazana mbongo te nazana mbongo te nazana mbongo te nazana mbongo te ozomona ezana batu mususu ba luka biso ka tango bazana ba problème kanga mana nzambi omoni ba Bartimée wana tango monaki Bartimée landa Yesu Yesu azana ba disciple ka 12 te. Oui. Yesu azana ba disciple belé na chambre haute Yesu atika bango bazaka 120. 12 ne ba koma komona bango na ba Pierre ba Jacques ba Nathanaël ainsi de suite. Mais na chambre haute bazaki belé. Ba Bartimée, ba tumso Jésus on obi ki ça allez, bazolanda Jésus. Bazolanda Jésus atika benga na bango te. Jésus avait beaucoup de disciples. Alors soko biki ozu miracle. Nzambe apeso ko bota. Nzambe apeso libala. Tika na makolo ya Yesu Kristo ebele bakimaka lokola dit le près o Yesu abaki no allez vous présenter devant les sacrificateurs pendant que bazo kende bible zo bakeno babikaki neuf o bazaki ba juif bakimbaki moko azaki samaritaine azonga ki la reconnaissance et loko ebo ma tebele reconnaissance mama Sarah eda yo mais lobo ko mi ingrate afongole ba porte o ko mi ingrate ozomona Docteur Patrick Asalo Bolamu azotangela o Bible ya français poko ka kotanga français te azo interpréter na français poko lo ba français te mais o le kana ba chaîne o ko finga Docteur Patrick ingratitude l'ingratitude est condamnable dans la vie. Si tu veux être bien avec les gens il faut être gras batobele bakase ke nonga no to bebani Bamo que non est aussi émission tinga za na voyage je pose na voyage tout le monde a mutu mutu akero luka mamunai to kutani et to zongi émission na biso na sima absence wana batebele lukani to zo problème ndenge nini ozomona et batebele ba luka ke nonga na to bebana mais yo za mwana nzambe o reconnaître nga papa molimo na yo et o éviter ba bloco wana ngana souhaitaka bonheur na yo bonheur bana na yo tala mwana bondeli azui diplôme avec distinction na baka kozwa malgré action de grâce non azuité action de grâce ya mwana il faut obligatoire maman Germaine maman nanga Maman Germaine a fait son moté. À tous ceux qui ont été balinette. Abina lingamono saga, lingamono saga. Maman Germaine, ça est la vie à ta colite. Balinette. Maman Germaine. Merci. Na Belgique. En tout cas, docteur Patrick, na moni temps, bazo signaler, biso photo conclure na sujet oyo mais. Toko conclure ango boité. Na moi deux questions kaketikali. Na kati ba audio ezobima. Oh, Guy Tikaki, ils ont la liste moko, il y a 80 personnes faut bakufa. Est-ce que
Muto azana pouvoir ya koboma 80 personnes. Ok, maman Sarah. Na liste wana Guy a monaki 80 personnes. C'est que Guy a yebi nan batu wana que za tel na tel wana. Et cause appena membre la famille ba kokende. Yango ndeko li azo banga pe mingi. Mais na peki c'est ya banga te. Parce que ce que tu crains c'est ce qui va t'arriver. C'est ça. Ozomona. Na liste wana cause appena batu msusu boye basé belé. Alors est-ce que mutako boma 80? Oui, yango na ngina loba. Siko mutu ndenge za boye a kosala dispatching. Yango wana nangana e bana soki mutako boma 80. Mutako boma même ata 200 personnes. OK. Nzambe moko boma no pays mobimba égyptien. OK. Moïse a fongola mabele a boma 3000 personnes. Moïse mabele fongola 3000. Faso batu baloba ke muta boma mutezaka nzambe mutana pouvoir boma muteske za solo. Te mutako boma muninga ni mutu. Bo bande to vani beso ni robeta o na zuni nzete na ba mikwa. Oyo kufiti. Ozomona. Répartition siko ya 80. Akoko sa répartition boye. Ko sala mandenge ni tako sa 80 personnes. Akotinda batu. Boke ne kotia bazemba baki bati bazemie ali ba grossesse on kufa. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Accident ko provoquer accident parce que non na nina 50 ba kufi. Ozomona. Akoko provoquer na bandenge nyoso na bandoto ba étrangler yo parce que vous êtes déjà programmé. Ndoki moko azo ebisanga bi papa to bomaka batu ndenge nini to yaka kotala ba so na kena monde ya ténèbres wana ndoki na zo babi so na kena monde ya ténèbres kuna isika to sala makambo na biso bandoki to kotala to bito boma muto ndenge nini lokola yazaka mécanicien. Ah OK to kosala que akota na se mutuka tanga matsa krike kotengama mutuka nyati akufi doba otala pe domaine na yo basala na ba plan batala pe domaine na mutu ya musala azaka électricien okanga makuna na courant ndenge za sous-marin akufa na se mai poza sanso ndenge voilà ndenge atimula ka libulu ya diamant mabele ko safese akufa kuna ndemo bande kwa Joseph na Bible basala ka bongo balobi tozwa makila ya taba to pa ko ne lamba na ye po ebi makeno bête féroce ne mutabomi po biso to ye banate ouais ozomona baluka occasion bête féroce azala wana baluka musani osala ka soza chauffeur bako provoquer accident osala accident okweya okufa nde bango ba sepel donc c'est facile ozomona pasteur Christophe Banza na tangi kombo na ye aza papa mukolo c'est mon papa à moi. C'est un père qui prêche la parole de Dieu. À ça la délivrance à magicien moko. Magicien na lobi boye. Hier à ça na accident ya katanga ya très batu bakufa. Azaki na kati ya batu ba commandité ba ça accident wana. Même na type ka o batu bakufa, iya zalaki wana. Abomi sa batu na ba rond point, tongo nyonso to ko boka ba poudre na ba rond point, aboki ba poudre na ba rond point. Be église ono zo mona be église wana. Be église wana c'est so kilt. Obi que non, be église wana chaque mercredi. Ba sambela pona décourager mtema chrétien. Omuntu bande osambela makasi ozali na zèle, mbala moko okia. Obando zo pasteur na considération. Omo benga e bébé, chéri, daddy. Nga kuma daddy te. Comme meko benga nga daddy te, benga nga pasteur. Daddy za kwa nenda mo tendresse moko boy. Et lo ngone pasteur, so mta bengo pasteur. Bonjour pasteur. Eza na valeur. Mais daddy eza na ebite comme daddy. Soki eza papa na ki anglais kuna. Awa eza na connotation msusu. Awa ezo ke nero ya chéri, net olobi neni. Net ça peut aller, ça peut évoluer. Est-ce que tu peux taper moi tout? Est-ce que tu peux taper kilote? Oh daddy. Nga za dernièrement na pasteur moko boy. Pasteur na zan ndeko nanga. Pasteur dans l'église, pasteur la te kilote bil kamnin. Ayo bandi mutu abina la taper kilote, na ma caisse pour ça pa ngabi. Yo pasteur, bandi batinda yo, ola ta kilote, ozo pe mpepe. Bandi maneni kolanda bangoti. Vraiment en tout cas. Voilà bandi mi benga ba daddy. Pour la vraiment to chiter vraiment awa. Na okara kombo ya ligorodo esirkila mingi na media musique to kapel par émission mora mela ligorodo mais koyoka ba audio agi ndako azaka ovanda liboso magorodo banda obima na kati signe magorodo la kisarani ligorodo na spiritualité azana un monstre pourtant les longi aza monstre ligorodo atasoka sale lokote baba mari mabanga azanya mo bat balingaka te ata sale lokote. Tango yo vando zo mona ba magordo na ndako
Et là, ça, tosali le côté, bakolinga yote. A tosali bolam bakolinga yote. Ligodo aluka mutu makamote. A soit répété. Mais, aza monstre. Aza monstre. Ligodo aza monstre. Et monstre wana aza monstre mabe. Ce qui a bimi, toka musicien soka mela Ligodo na mboka ona milia musicien. Ce sont des monstres. Ozomona. Monstre, baza elo moko sur le plan spirituel ils ont bien été. Et ce que moni ba biloko ndenge wana ba Ligodo, banguma, bangando, baza ba monstre. Omoni ba biloko ndenge wana ba mbisi moko boye. Ba jag ba panther, ba nyama ndenge wana ba léopard. Na ndoto. Omoni tortue nani koba za pe monstre. Obinga lia koba na lia koba na lia koba. Nous sommes allés à Koba, maman moulimo ebisinga kolia ngo esute. Na pekisi to lia Koba wana ngai. Wana selon yo. Selon nga. Ngando na lia na bomwana siko sola menga ngando na lia ngoti. A monstre. Bala ba forme mo. Ya mon Égypte ba no utiliser le roi totem. Totem ngando. Ba no utiliser le roi totem en Égypte. Les serpents. Les serpents du Nil, Nil qui est le fleuve. Voilà. Docteur Patrick Tosuki en tout cas merci na bande ko nyos to bolandi biso Docteur Patrick somo yenga ka boye to eba kinde ko gina kombo ya gigola gi digital gola mais to moni obsèque na e funérailles na e makamne nyos to azo ba zongisi na kombo ya Giolenga changement de nom ana est-ce que ça na moins impact sur le plan spirituel? Mutu ndenge za boye batu mususu ya Giolenga batu mususu ya Gigola tout ça to yebolenga te en tout cas tout le monde a ebi Gigola omoni mutu nyonso ndenge za boye artiste ya zara su ya famille te artiste ya comme ya l'état soda za la famille te ya zara ya l'état so ba comme si mutu major boko kunde le roi major boko lelo le roi major général na mone be memo ezai côté na biso be mene ça soki presque 2 mois bazo kunde be memo de soda na tout va pour nini ba bi que non ba soda ezara loi soki mutu akoti na armée akomi mutu armée artiste comme des mutu ya pays comme star pour na mboka il faut okunda mutu na kombo mboka yebi après beaucoup de gens c'est beaucoup mentionné mais il faut bakisa na likolo de kombo ya ye bo bana na kombo ya ye po ba ye ban c'est donner de la valeur aussi il y a ce qu'on a mon artiste seigneur surtout ba utiliser ba bengi ba sobriquet ba pseudonyme et ça ba kombo ba lata pour na scène ozomona par exemple King Kester Emenia comme on est monsieur Zalagiti ce qui vient comme on est Zokimanga ozomona par exemple Papa Wemba nous on est comme on est Wemba di Oshungu bakunde na Papa Wemba ozomona balele na Papa Wemba c'est comme ça il faut garder les sobriquets et les pseudonymes oyo muto lati ezali casquette o muto sailaka au moins sauter na suka filme bakoma bakombo ya batu batie kombo ya mutu ya kombo ya théâtre na kombo ni normal mais mingi mo batiaka kombo ya théâtre ozomona et puis tikala bas yango eti belle vie batikala na bakombo ba théâtre belle vie akokodioko bakombo ba théâtre butokolele na kombo to yebeli omona il faut changer d'identité pourquoi changement d'identité n'est pas bien parce qu'il y a komaki déjà mutu ya batu ezalaka bongo na loi il y a ba artiste pas ba musicien même ata pasteur so kufi et bien mine de so famille te so nous dans la communauté nga papa na nga mulimo otokufa papa na nga mulimo otokufa mais papa na yem ya mulimo abi fo bozela ngati na kota voyage na ya et bien mesala 1 mois na morgue tozela papa mulimu na ya papa sa ordre famille bazaki mais famille basaki loko mokote parce que babi que non akomaki soldat redia misemba ndenge ni nabi mosala oyo lokola soldat na kotika yanga babotina ke mosika ozomona donc musala wana ezaka lokola soda bato bakomi Docteur Patrick pa ebinzembo tenga na ebinzembo redia misi na linga banzembo na eza pe mabete yo pe neza no linga pe redia misi ayemba nzembo libala ezali eloko oyo basala kana motema mbangu te ebongi yo mitala o kanisa soki solo koki ayemba nzembo libala eza mabete la Bible dit la sagesse crie dans les riz mais on ne fait pas attention nzembo nyonso eza mabete ba chrétien ba liko lekisa makambo yo lingo ba keno
yo non zabo yebi ferete yo yebi fali pour pate o yebi album abimi c'était 7e nini Formule 7 formule 7 wana chiffre 7 eza chiffre nzambe pour ça bien formule 6 yao batanga baya oh c'est ça atie formule 7 chiffre perfection ya nzambe to yebi ablo to yoka ngo bato abwaka soko ke on a taxi te o on a nini na matanga ni na za hypocrite redia miss na ngara eda ça msala bien batika mambwana. Merci docteur Patrick, nous sommes arrivés à la fin de cette émission na yebi ke bozake be na banda ko sepeli na émission makasi bo lembate numéro docteur Patrick eza na barre d'écran bo benga biso bo pesa ba question na bino bo pesa ba remarque ba suggestion. Nous sommes là et ceux qui ont besoin d'analyse, nous sommes merci docteur Patrick. Maman Nathalie n'a moni été dans commentaire. Maman Nathalie. Sol même n'a moni été. Makia la Kumba n'a moni été. Président bébé n'a moni été. Basé Belé. N'a moni bino dans commentaire été. N'a pas si moté. Na mama Rosie Elonga nzamba pamulao na pesi mote na Jemima kili ko nzamba pamulao na maître merveille nzamba pamulayo grand prêtre mère na pesi mote talaka yo mama na mone mateya ototeya kuna na église ya munene kuna don nzamba pamulayo na pesi wa mote mama ka nzamba pamulayo et puis na bana nga mulimo na église nyosto oyo na dirija ka les surnaturel ministry international pe ministère national nzambe apamola bango na papa Charlie maman Odia Jonathan et puis Jean-Philippe. Merci beaucoup. Merci docteur Patrick, merci beaucoup à vous, à la prochaine.